Na bokutani bobango boyambo na bapandisango mokolo mwa lelo bakonzi ba 23 balaki makambo mingi na baimboka kaka lelo Corneille Nangaa moto mulu ya AFC topé Alliance Fleuve Congo en 23 alaki baimboka ete lotiliki mpe mai mampeto makozongisa mpe bato bazongela misalami ya bango lokola no mesano. Corneille Nangaa asakolaki ete bato mabe baye bakimaki boloko bonene bwa munzenze na Goma bakokanga mpe oyo akosala mabe akopesa maitumbu eyesengeli toyoka Corneille Nangaa. Pona makambo ya baoyo bakimaki na boloko foto ye bakeno bato bazaki na boloko eza plus bezali na catégorie mêlée à la pour des raisons politiques. Car si la carte ya prisonniers ezali na ba criminels. Ba criminels comme danger pour la société. Danger pour la société, pour la autorité. Il y a les lotés, mais pour la population. Pour la ouana, toko traquer bango. Toko senga collaboration à la population. Donc, c'est la collaboration avec l'Union sur la service d'intelligence dans le sol. Tout traquer Bango. Et puis, nous tous les informations sur Bango sont mises à la maison. Mais ça fait partie de prison des Alaki et pas de la Baton à Tobakini. Bango la base, Batumbi. Et c'est ce que nous voulons construire au niveau de ton avocat. Congo à l'eau, passer à l'eau. Et nous, Congolais, mon côté, avec continuer. Na bo tuza kovivre yango tribalisme nzala. Lelo na Goma mapinga mingi maikolo Congo Démocratique na mutango ya koleka nkama mibale bakangamaki na Stade de l'Unité babimisamaki na esika yango mpe batinamaki obisika bakopesa mamate ya mabasoda na tinete basalela ekolo onzela 23. Lieutenant-colonel John Asedi azali moko na mapinga maikolo Congo Démocratique oyo akangamaki pe toyoka ye. Tokomi awa basoda FRDC ale kobundisa M23 na niveau tokomelaki makasi biso esilaki yango zwaki biso tumbi biso d'abord na libongo ya sekuna boye bakomisa na gouvernement awa na stade bazokuma biso esika oyo okende kozwa mateya na baorde mosusu mpona kosala lolenge ni bozali kobika banyokola bino lolenge ni bozalaki na bango lolenge tozalaki na bango banyokoli biso te kobeta ezalaki te mwa moke bolei talaka nde bato bano bakisama tobandaki na biso kolia balimboli bino nini boke kozwa mateya wapi balimboli biso esika toki kozwa mateya te kasi tozokende kozwa mateya nsima kozwa mateya bokosalela mapinga ma 23 ndenge ezali. Corneille Nangaa motomolo ya babundi balingoma AFC 23 asakolaki ete mapinga mana maye makangamaki makopesa malisungili elisengeli mpe mateya mpoete basoda bana baye bakokubisa mosala mwa kobundisa mbula matere ekolo Congo Démocratique mpe kozongisa kimia bisika binso toyoka lisusu Corneille Nangaa. Bazali bandeko na biso ya FRDC tolobi kobi bazali ba Congolais biso pe tozali ba Congolais bazali na musala oyo ya bango esengi basala bazali kosala mais oyo bango oyo atindaki bango azali mokonzi ya mboka na bango abandoli bango d'abord abandi koboma bango na nzala abandi arekite bana mike aforme bango na ndenge na ye atindi bango babunda babengaka bango bazotia bana badroge bazobela bani meme baoyo balekaki lobi na frontière bakangi bango baza na basaki ya bani aza kodroge bani mpe aza kokosa bango ke nobokende mpona kokende kobunda mpona kokengela régime na ye ndenge tokangi bango tozwi bango toza na baoption
ebele bazali bo baza na bango lisusu bakomi na posa ya kokende lisusu mosala ya soda te bo bamoni baza tellement besoin bazali bakongole bakovivre lokola kotika bango bakokende kasi bao bazali basusu bazali oyo bandimi baza korejoindre révolution tozotinda bango na bacentre ya baformation et puis kopesa bango mayele ya armée ezala na ndenge et puis bakokoma membre à part entière ya armée révolutionnaire du Congo. Bai AFC M23 basakolaki te basukisi état de siège na etuka ya Nord Kivu pe Ituri. Corneille Nangaa asakolaki te mposa na ye ezali ete bakoma na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki mpona kobongisa bomoi bwa baimboka na monyele mobimba ya ekolo. Wuta engumba Goma, Fiston Isemami pona olaka l'Amerika.